Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village. Vous nous suivez sur les 3W Congo Millennium.com. Nous sommes ravis de vous analyser sur Nabino face à face. Tout ça toujours la banquette sur les événements qui se passent après l'Iwaya Papa Wemba Nengi Tolobaki. Nous émission d'autres comme ça l'autre fois que Papa Wemba Tikaki Biso a Tikaki Mokili Netobaki. L'artiste a été pleuré comme il fallait et parce qu'il les méritait à sa grandeur réellement. Il fallait qu'il ait. Mais après la mort de Papa Wemba, il se passe de scènes très bizarres qu'on ne sait même pas expliquer. La scène est ébélée et bandaki na nuruta mukolo tuzalaka na kati ya cathédrale na dernière messe pour Papa Wemba qui Kundama. On avait vu une œuvre d'art, ils tableau mo ba statue peinture ba yenango, il y a Papa Wemba avec maman Amazon, aux qui n'a pas 6 seulement et pourtant Papa Wemba avait beaucoup d'enfants et créé qui moi polémique et créé qui double et après il y a un monde et puis ça qui s'oppose à pourquoi tableau en est qui na cathédrale et qu'est-ce qui se passe derrière? Surtout na mikili ya poto o mega kotombola mwa muke mungongo ba olinga baye ba yo lisusu se présenter. Merci comme la brunette. Comme la brunette naza mama Kate Chungu. Brunette mama ya Kate Chungu ndiko brunette yondo botaki na Papa Wemba yondo salaki moi c'est pas Wemba parce que vous salaki ninda kumoko. Naza mama mwana nae. Tozaki nda kumoko c'est trop dire quoi. Naza ko yotala mwana nae. Ouais, Brunette, Bozalaki, maman, moi, et Papa Wemba, il y avait un temps où il y a Papa Wemba, parce qu'on nous avait appris que, à celui-là, quand on a limité. Oui. Tozaki, c'est comme on a vraiment passé le temps ensemble. Il y a Papa Wemba, tant que comment qui est là qui on a ndengé. C'est vraiment pas si casse. Donc, on a écouté. Talaka na solo na lelo lobi na tongo nazoka bato musu balamuki ba voisin bazolo ba papa donc passe comme kasi tout ça qui peut na ba promesse au faki a et se réaliser donc nous sommes stoppé car donc ma promesse tout est stoppé car on a papa tiki biso pe à son âme on ne veut plus en revenir sinon ça nous fait tous mal. Brunette, il s'est dit que nous na cathédrale au moins il na tableau moka muneni ya peinture ba dessiné bana 6 Papa Wemba na maman Amazon et pourtant Papa Wemba bana basé belé elongi ya yo pe mwana keti na kati to monité bataki na sima ya tableau to peinture esila ki ba dessiné pays ngato na mona ki mona kamwa kaka na kaseli neti fami mesala accident ou quoi ba munde mo ba filme na ebité na ki matanga ya mutu moko na monika bongo j'ai pas compris moi aussi. Et actuellement Brunette papa Kei qui m'a solo qui passe au boya ban après vané oya mikolo kutu ba l'équipe ba leli na télévision tout ça papa sangi ça qui mais après sa mort les autres sont rejetés. S'il y a eu pas ça rejeté nga ma mwana na solo kamo na otala mo pe na télé nga wana na bangela ki amote na bangela ki amote parce que moi na nga c'est tout ba na famille Papa Wemba avant de rakula azala na kwa Papa Wemba donc tata moi c'est moi na nga na wana na bangela ki amote. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On nous apprend que ma famille Papa Wemba, il paraît que j'ai mon réseau lingue salema, ba commune tu koluka, ko soit bana, ko kende na bango tout ça. Je ne sais pas yo poso subir sort wana to yo na le bandi ko communauté. Ndena ça a na oye baté ce que ça pour moi ya. Parce que na kendo ta la moi na mardi. Tout ça qui bien, tout solo li bien, na kutana Papa Rocher. Papa Roger Azanani. Papa Roger Azali qui est Papa Wemba. Le quoi il est dans mon bali, il est dans bazo tchai le devant. Na kutana Papa Roger et que Papa Robert Jobier. Na kutana ye alobi na ngai non faut ba reconnaître moi na l'état. Malgré toi azaki pas na bango mais faut ba reconnaître et azana liste ya bachou.
babimsile acte de naissance. Namonaki yango mabe te na acceptaki yango. Et donc le quoi eza likamwa photo ke ba leta na yebisaki bango ke non non ya na famille na ngai. Bandimaki yango. Et lobby maman Marie je sais sika mwana na ngai asalaka. Ndeko papa Wemba. Papa Wemba abengi ngai abinga peut-être fo ya lelo jeudi na 9h. Bandeko papa bakoya ba Marie France bakozala. Namonaki mpe mabe te na yebisi mama non non ya na mama leki na ngai moko na ndeko pe ya papa na ngai moko tata mwasi na ngai na oya na bango. Abina ngati il faut ya yo moko. Voilà, ndeko papa Wemba aboyo ya na famille alingi oya yo moko. Na yanga moko. Na na yebisi mais est-ce que yebi que lelo fona pesa bino réponse ya o botuna ki ngai mardi. Pour réponse na moi za lelo don na koza. Nga monte fona za. O kasi ya kakasi atana moko. Na ina tata mwasi na nga lokola ka basangwa famille kendaka tata mwasi na nga beta pe lisolo bandeko na ngai kaka batata mwasi na nga balandinga na koko na ngai moko ya mobali kokota kaka bakoti na kati ya ndako mais fo mona niveau babengani biso nyonso na ngai basangisi nga na bakoko na nga babengani biso tobima fallait kana ya ngai Maman Marie José Ozali ndeko ya papa Wemba abengani yo mama na keti ya shungu na bandeko na yo abengani biso ko abengani biso oh non na obaki na yo oya yo moko lisolo o photo sola mo kaka ngai moko naza déjà grande fille nga na boy te que naza grande fille mais bon baza ba maman mikolo koleka na obaki te fona zanga ba maman na mais bon balingi te balingi na sola nga moko na oyeba te pourquoi en fait bango balingaki bazwa mwana bakende na l'état babimisa mikanda pour faire voyager akende so ba faire voyager mwana na yo o botala ba Wemba keti ya shungu akende poto ana 2 ans ba faire voyager akende mais balingi te famille na yo bayeba balingi te na na famille na ngako donc balingi te bayeba poso balingi bayeba bangi ba permettre baya donc c'est ça quoi donc si boyokana ki ndenge na bambima mwana bakende na ye te mais bana ndenge ni yokana ki ke tokende na l'état mwana na acceptaki yango po ba reconnaître moi oui mais makambu ke o na accepter ba kende non na mwana te non mwana na te pourquoi so na reconnaître na yep na ndimaki yango na ngena na famille na ngate po déjà esilaki so na famille na nga donc eza masolo ya bosolo totalaki pe na bachela bandeko mosusu déclaration bana nyonso pa Wemba mikolo balobaki baye baza na posa bamema bandeko na bango eza bango nde baye kozwa bandeko na bango to famille ya papa Wemba nde balingi balongola mwana bakende na ye wana nayebi na ntenga nasolaki nde na papa Boder oyo aza leki ya papa Wemba nasoli na bayaya ya mwana na ngai wana nayebi te nakutani mpe nao na bango te to souligner nano makasi surtout eloko eza très important likambo ya kofaire voyager mwana ya 2 ans et que famille na yo bazala bayeba te esalema négociation quelque chose plutôt c'est comme si bazolinga babala libala ya mwana basomba mwana bayiba mwana to nini en tout cas vraiment place wana nga pe nazo comprendre pour lelo to suki na bango na banzo zalaki oyaki omonaki olekaki na nzela omoni to suki na bango et puis bato ya bengselenga fait to mona na bango na 9h30 si to komaki 14h bazaki ka te parce que bandeko na bayaki bato wana bayebete donc nayebi maman azoboya ke bandeko na nga bazala pe azo signer que totia susu na kolokuna te mwana ya yo otala ye lisusu te basue en otage wana azoboya ngo soki ekomi ya oya bato ebele boye oya lisusu te na yo mpe na koboya oya mais entre temps papa il était vivant naza okita mwana nga on était bien tina nde mpe papa akufi aza su te nazali kaka koketa mwana nga on était bazondima ane kondima yo asali kondima nga esanga fo yaka otala mwana yo nayakaka mpe est ce que oyebi ke après liwa papa Wemba bambongo limi na ndenge atembe wana nga nayebi te parce que ezali konda wana te nte ekotya pulu ye nayebi te mpo nga vraiment kote kutu makambo mbongo nga aza aposa mwana nga azala bien akola bien na bacondition ya bien comme nde baolobaka papa ne atiki mbongo donc mbongo wana esala bien na mwana na ye nga na naposa mbongo wana oyo olingi eza juste nini mpenza oyo nga na nango posa mwana nga akola bien azala bien nazani na posa se séparer na mwana nga donc akola bien seki bamemi na poto bakolisi batalisa ye ko se séparer na mwana nga na âge oyo aza na mwana na okoka te aza na mokie tala wana nakenda otala ye presque
Lokwa ton bazwa kenga na zalaka te ya. Na zalaka te na zalaka na petit déplacement, na sala petit déplacement, na zala a na kintende. Lokwa bandeko bango moko ba lokwa ndeka bato mokili balingi mbongo ba monaka esika mwana za bazolia bien bake basali ba makelele la police ya nde sala ke bazwa mwana nga bakena ye. Mais nakenda otala ye mona naka o tunga na nango posa mwana nga azaka na ba condition bien ata za a na kini biso pe tozala kaka bien nga nazala besoin ya ba précision mwana azala bien mwana azala na ba condition ya bien eza na deux choix soit bakena ye poto batie na ba condition ya bien soit atikali na Kinshasa mais soka kotikala na Kinshasa ton souhait ekozala nini souhait na ngeza so mwana ngatika na Kinshasa baso vraiment charge de vraiment bien atikala pa na yo to pa na bango atikala e pa na ngai oui atikala e pa na nga na ebite ya o pa biso mwana nga pa ozana na condition bien mais bango nde fo bazwa charge na ye donc ya sorte olingi te bakile na mwana na âge ya na âge o aza na mwana moke so bakozela apusana oui en attendant bazela apusana bazaka wana mpona charge na ye naza vraiment naposa kaka bakabulanga ndete na mwana elle a encore 2 ans ça va me faire très mal so bake na mwana nga sans na yeba donc vraiment maintenant je vais te demander une chose si tu regardes la caméra fais une déclaration, il y a des autorités qui te regardent. Et actuellement, je rappelle qu'il y a la loi portant protection de l'enfant. Cette loi a été vulgarisée en 2009, signée par le chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange. La loi est en vigueur, bien que beaucoup de gens semblent mais la loi nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Loi portant protection de l'enfant et puis si moutouma côté autorisation, tata to mama, ya kozwa mwana sans consentement à l'autre. Tata va mwana, ceux qui sont séparés, à faire voyager. En réalité, il fait ça le consentement à bango mibale. Il en est de même pour la maman. C'est ainsi que ceux qui problème est ça, na likambo ya garde ya mwana, bazonga na tribunal pour enfant de barotala et si kanini ba condition à bien ezali et puis batenara toujours compte na âge au mwana azanango. D'où Diego Brunette, t'as la caméra, fais ta déclaration. Les autorités sont là, bazotalayo, bandeko baza par-ci par-là, bazotalayo. Déclaration na yo ezanini par rapport ya mwana na yo, oyo présentement ezako semble ndeti balingi ba dévier. Nonga na sinika na bakonzi. Mwana nga za no mukie. Mwana nga za no mukie. To mona ngope lelo o bakoki ko assurer nga kete ba numéro ezali batikeli nga ba adresse ba poto bakena mwana ngai. Mais to ya pe na adresse wana bazala na ba mote numéro pe le ka pété. To mona ngo araki. Nga za na posa mwana nga loko aza no mukie atikala awa mais bazwaye en charge. Bazwaye en charge en tout. Nga so ezake ba classe na kwa kota bon mo bakenda ko futele minerval wana bango mais naza posa na zana mwana ngesika moko. Bazwa soin na ye. Naza te na posa bakenda ye so yi wapi. Na obunga mwana ngai pardon vraiment. Hein? Na ebite bokilanga mwana naza posa mwana ngai. Naza vraiment na posa na ye. Azan on a 2 ans kaka. So bakena e nga nazoza sûreté que non revoir sous moi nanga. Ou na ko revoir ye mais en affection nanga te na za pour sa affection moi nanga. Oui, ça c'est une femme qui pleure son enfant, le cœur d'une femme. Et ça pour réclamer moi Simon et plutôt je ne sais pas. Faut ne pas avoir un cœur pour dire qu'elle a toujours indifférent face à cette situation. Tous on a été des gosses, tous on a qui bana. Nous savons ce que c'est l'affection. Tout parent, toute maman a besoin de l'affection entre yé et maman. On n'est pas du blanc, on n'est pas des Européens. Oh papa sur la chambre, on a moi dans la chambre, on a berceau et tout le monde s'en fout, on a gardiennage. Non, on est des Africains. En Afrique, tu cultives l'affection makasi. Et moi quand il y a raison, le biso ba africain to boté laka. Ils ont poba na basunga biso d'une manière ou d'une autre. Et là de là je reviens à dire que bana pour les biso ba africains, ils sont une richesse. Richesse na bango bandara na affection moi nazo benga yo mama et papa et moi na bundaki oki okoti yango moi na beli moi fier reçu mutu na 1 heure 2 heures c'est ça et botaka affection
Moi, je trouve ça injuste de séparer mon enfant à âge il y a 2 ans avec sa maman. Ça serait injuste. Et malheureusement que je ne suis pas autorité de l'État pour trancher les cambons, mais au moins, nous avons faire partir, nous avons autorisé pour nous plaider cause. Il y a Moutou Azali en problème. Vous, c'était votre émission Qu'une réalité qui est toujours présentée par votre humble serviteur Bello Belka. Je pense que mettre à part cette émission, ça dure. Présenter mes grandes salutations. Je serai réellement injuste. Là, je vais droit vers l'Irlande. Les gouverneurs de l'Irlande, Julien Bouakanda, grand coucou à toi, monsieur le gouverneur. Oui, pourquoi ne pas saluer Mama Bijou Bouakanda, toujours payé, papa Julien, ma bien la première dame de l'Irlande. Je salue encore celui qu'on appelle le levé des Zingo, Désiré Kiangeben, toujours à l'Irlande. Koto, il y a Allemande et de là je salue celui qu'on appelle Lenx Longelo de Bundese. Cette émission touche déjà, ça fait votre dernier mot. Parce que je me suis rappelé dans les camons, que so bapesinga mwana nga oui bakoki kozwa en charge mais na kati ya bana shungo bakotia ete so bapesinga mwana na ngai nazotuna pourquoi neti likambo bongo mpona nini aza mwana bango aza mwana biso ndenge bango bazondima ye ndenge biso mpe tozondima ye est-ce que ndenge aza epa na bango biso mpe toboya kosalisa ye po aza epa na bango te non. Donc, je dois vraiment ma responsabilité na bango le quoi ba parents vraiment. Ba ça la qui était ma bébé. Merci beaucoup, c'était sa dernière déclaration. Cette émission touche déjà à sa fin. Merci à nous Rolanda Kibiso, merci à nous soutenir à Bisso. Restez toujours nombreux, restez toujours branchés dans votre média préféré et continuez toujours à nous soutenir. Nous vous promettons que le dossier où il y a Papa Wemba, Tokosuka Kakepa, il y a Brunette, il y a Botaki na Papa Wemba, moi na Kombo, il y a Kate Chungu, même toujours continuer enquête wana tout le cadeau est bas manœuvre parce que bana baza est belé. Est-ce bana nyons va subir le même traitement ou pas? Ça va se savoir. Restez branchés, vous ne serez pas déçus. Bye bye.